ngai na tombola Yesu we. Inde la ngai na tombola Yesu we. Si jalibala toziki nano yo tombwa mananu we. Si jabambongo toziki nano yo tombwa mananu we. Yawe nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Shilo nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Si jakotonga toziki nano yo tombwa mananu we. Si jalibala toziki nano yo tombwa mananu we. Si jakobota toziki nano yo tombwa mananu we. Si jenyoso toziki nano yo tombwa mananu we. Yawe nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Shilo nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Si jenyoso toziki nano yo tombwa mananu we. Si jakobota toziki na yo tombwa mananu we. Si jakotonga toziki nano yo tombwa mananu we. Si jenyoso toziki nano yo tombwa mananu we. Si jenyoso tozika nano yoka mama nanu we. Yawe nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Shilo nanga tombwa ma, Yawe tombwa mananu we. Si jenyoso tozika nano yoka tombwa mananu we. Voilà la bouille, regardez, pas boupanti. Voilà. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit en autre où vous nous trouvez, où vous vous retrouvez en ce moment en train de suivre de Karibachia, l'homme de Boyema Kamweza, garçon 1m70 par choc. Kingo Mwambe, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Vérité News à télévision afin de rien rater, afin de rien louper parce que ici chez nous, on est toujours calé, on est toujours super posé à Wapenza, Tokoma Penza à part. Ah, Tokoma Penza à part. Ah, Penza, on dirait par rapport, c'est bon, hein. Donc je vous dis un grand merci. Merci à Kinshasa, merci Paris, merci Autriche, merci Istanbul, merci Paris, merci tout le monde en retard la vie sur Awa, merci tout le pays. Je pense aussi de merci Kinshasa, merci Kassavou, merci Bondal, merci Yolo, merci Ngiringiri, merci tout le monde. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Vérité News à télévision afin de rien rater, afin de rien louper parce que ici avec deux Karibachia, c'est toujours le réel plaisir. Laissez-moi me présenter. On m'appelle déjà de Karibashi, l'homme de Boyem Makamweza, garçon 1m70 par choc Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Makamweza. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Vérité News officielle afin de rien rater, afin de rien louper parce qu'ici on est toujours super calé, super génial. Voilà, on va écouter ça avec vous. Permettez-moi d'installer Likambwango. Bluetooth. Connection. Toi s'installer Likambwango parce qu'il y a boire, il y a kolobe zébélé. Il n'y a pas de mots pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Oh l'obali. Parce qu'à un moment donné, tout le monde il y a une explication. Tout le monde jour et nuit. Mamoueko Bimaka. Mamoueko Bimaka, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un souci, il y a. Donc, Makambozo Bimaka, matin, midi, soir, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. On va écouter ensemble avec vous. Et vous ne serez pas déçus, je crois. Écoutons ça. Kalikolo Davina nazana odona ba bina remite o botinda ba ngba bima ba sa ba sortie médiatique mo ezanga tina ezanga mutuna makolo ba sortie médiatique ya ba zo ba ya ba kizengi ya ba tanga ti ya ba illettré o bimis o sa sortie médiatique o pesi ba o expliquer ba tuni na sortie médiatique o bimeli après il y a aussi ba sendi et pourtant mon sendi numéro 00 na place où aura solution ko tobola ba njoto na bazolo ololuka solution okene ko kota ta ba cours du soir oye ko la tana moi ko tanga commentaire yo zo ko finga ba sendi le moza na respect ba tout bato zo finga ba sendi za bato commenter na mayele batangela
yo kuto za na incapacité oyeba ta ba commentaire o bazo koma wana so ta kwa mobali ote eh ta kwa mo ate franchement la nini mais yo fini ba sendi OK pour moi que mo kilo yo ndenge za boye mo kilo eza ma pe makasi donc muto azo fini ba sendi bato kutu bazo commenter wana aoyeba ma ba commenter te mais ya zo soka audacité au fini ba sendi c'est le monde en envers ndani balobaka le monde en envers Boza mabe bambongo bokena kobesa ba parquet wana bo sunga Rémi ana besoin sous tiens bese ngande makasi na kokena kobeta sam Rémi ana besoin soutien na bino boko tise cours du soir aye bata ko tanga ba commentaire ata ko commenter pour ko manandimité ya koyeba suna aja komi na wana aja ba koko e ba papa fo azara mwana na ndaku na mwasi foyer penza papa ke musana na tongo na butu ba abana bazo yamba ye papa ye na bombo mais azo ko finga dans les réseaux sociaux asa besoin soutien na bino bese ngande sunga Rémi côté court belle vie mbongo yo bwaka na l'état so ko pesa ngo Rémi ero Rémi ngaza na para malamu anga pesa na nzela malamu ero Rémi ngaye ko la ta mo ko tanga ta atanga ta ba commentaire. Donc, bino bosunga pe batu te to ke pa to zonga batu ba bundela bino ba pe mena bino ba ba illettré o le bosunga ba ko matala mo niveau bino bozo tika ba onkara na ba $100 lukuta ba $50 lukuta ezo aboutir ne lorote na peso kabile $50 to $100 zo mbonga na kele ko futelo ba Rémi na futelo mbongo na centre tête kende ko kota ka ku kota classe oh yo lobi koma Marina na ko kotanga tina tanga Marina na benga rene besengande yo bino oyebi ngatenga na mutu te na mutu liboma Marina besengande na ko tange penza bomeka o ngai bokuta dite o komate o koma Marina ko kotanga o Marina za nani ya wana ko se conseiller na kamane bebi mutaziki mutu o gauche na bango Marina ze lorote na ko tanga koma Marina besengande tabi ule po mamina na tasola pesa bino somo na ko pesa bino somo ondima te na zaka mutu mabe na zelema mabe na zelema très dangereuse très dangereux en tout cas très dangereux Patricia Martial Semeka moto je te sali donc sur ce pour la biso bato tanga o tozo comprendre makambo sur ce pour Rémi pardon sur ce on doit comprendre te ya zane zo bazo bakizengi ye makata yo finga biso basendi sur ce je dis et je répète Belle Vie Davina a produit créé il y a Belle Vie TV. Voilà. Alors, voilà. Écoutons. Toyoka, mamboza. Régler banana yo na manquement de respect oyo et comme ko pesa sikoyo mabe. Tout le comprendre que boza na la base et puis na sima mambo nyonso. Pour notre mona mwana sila afanda na 4 émissions ayako clasher Belle Vie na Dimitri mwana na mukolango ako afanda na kimia bako sele lettre à suspension. Bon, tiens, on a ma page de romona. Aussi, la ko permettre te, moi, na ye, ou à tourner na SB, à ko manquer collègue ne respect. Alors, ton bino, comment qu'on dit ma, pas manquer si la respect, la facilité, la pas, non, les grands machins, la bino. Donc, bino, vous à la base. Alors, dans l'État, vous déclarez qu'on a besoin de respect. L'encore, a besoin de respect. Bozwa makutu ya bana na bino bo benda yango matoi Autant bana na bino bazoya ko manquer si la respect boza na retour teto ya osimbe la bino Davina po Davina ane na poate Davina ana poate o ba osimba elelo ba simbe lobi lobi okuna te muta kozala sali e kozala yo Belle Vie muta kozala sali e kozala batu nyonso ba kozala sima wana o ba ya ko encourager Davina po yondo za mokonzi na bango alors sur ce Benda babibwele na yo matoi
oyo alingi rando à se préparer, rando à la résistance. L'état oh ah c'est ça et ça solution te po au fond biso na l'état to aka na même sujet yango to lobela chaque jour. Donc soit tozongi suka na même sujet na l'état ko baye bino ko loba te na bien ça on pose na vidéo amoura na vidéo amoura moi de la presse je te sali de prix quelque part na bien to ke pa to so ma pe pa na tala ki pe émission ba Rémi ndo yaki wana ongo sepelisa belle ongo sepelisa Davina pianga no exemple pona koka tongo so kwa ko bonza tongo sani na be ongo salo kwa ka o bonza ka to pongo sani en fait sur l'émission ba ke bino ka si la be ba na batu Gatibi et bon belle vie to ba na Jérémie ko be ba na te belle vie to be ba na Jérémie ko be ba na te tango belle vie na Lisa ba sola soute bien ote yo te ba sola soute yo ebite ke Jérémie na belle vie ba sola ba sola soute bien ote quand on informé yo ko be ba na normal ça naturel puis bon comme ça ko be ba ne comme quoi ça sur téléphone à charge pas et ko courir ko kina na ça na bien bilo ko be ko comment ko mona ko be ba na e comme grave ko be ba na gravité bibili et lobby solo ko e même na lobunga katango soki peut-être les autres simbate to vanda kana sentiment yo tango so ya pour ça d'habitude on sait bon pour sepelisa ba famille bota na bino to pour sepelisa tata belle bien na réponse on va sepelisa na kata dossier pour la dossier na comporte mutongo sepelisa pas mutongo sepelisa ne ko tourner ma bé et la sens ça on va n'aura tout bonnement on va n'aura une émission de l'île Sila abeba na Linda Sila abeba na Gatibi baza bana ne ba produit fabriqué à SB ba beba na ba bongisa etali yote yo ngo se ki jale lo mongo sepelisa na to ngo sepelisa bel to ngo sepelisa Davina pendant ngo sepelisa Davina na persi lo persi na zolo wana ya silamako silama penza de o personne qui mkolo na retard ba ba persa to ba mike ba kola nango yo ko percer héros e ko ba persa héros ba persa so héros so kola obeta tatouage na bomwana obeta tatouage o personne na bomwana o kol nango yo ko personne qui mkolo OK na virage à 30 so virage à 30 virage à 40 yo so que la quarantaine yo ko percer biso héros zolo yo ko percer biso zolo héros zolo yo ko so que yo no persaka ma chérie oh bébé silama penza yo na moni bino ko la belle bwana monopole te na dossier ko beba na batu pas auteur compositeur ko beba na batu est-ce que belle ma fille ba sola belle na mama vie belle vie na mama vie muta bimisa na réseaux sociaux ba sola oh ya si ça marche pas azale pas obligé te ko va na bango azale pas obligé te va na bango oui Abeba na vie a créé Papa Lombe. Alors Papa Lombe a créé YouTube. A ça YouTube kuna fanya batu papa tikala o atika bo ba kenda. Bitumba Jérémie bunda na bela yo bunda bishbel ni Jérémie. Bitumba o Jérémie bunda na bela. Rebe poussa na moins de pignard ya bitumba tan. Obune la belle vie place ni. Yo bunde la belle vie place nini. Na ba mate o melke ka soni kala honte. O melke kala honte ka soni na soni banda belvia chop meno yele ke ka soni humiliation na humiliation yo lelo fa monopole fo monoko la so ke fion o Rémi respecter persi le perseko pesa persi la na respect o moni persi le persi na la lito ya so na zolo ya gauche so à droite respectango parce au respectant on dit le c'est le boga et ça le boga to salonan to salo belle. Non, et ça le boga, belle, toi ça le belle, après toi ça le boga. Au boniko ya. Oh, voilà kimia silama. Voilà kimia. Il y a un exemplaire de un dossier oyo. En fait, tout à fait normal. Le quoi de Davina c'est un poli car le quoi yo camarade na ye. Yo bo salia so ben poli bo sepeli c'est que c'est là après on a battu après il y aura exemple moi là quand exemple trop terre à terre trop bidon si la zale boy Davina zale boy bo commissaire boy binonde bo commissaire boy pas Davina za boy si la on ga boy si à la 10e niveau Davina on arrête de chausser
Mambo si la sala Davina Saita. Davina prouvé na maboke. Davina prouvé ni na maboke. Okwako bonzaka. Okwako bonzaka approuvé ni. Approuvé ni a ajouté ni a bakisi ni. Et là a bongi si to le bakisi. Mambo si la sala na maboke. Na wa salion. Atai belle. Asa na maboke. Et là a bakisi innovation na maboke. Belle na maboke bakisi ni na lo bakisi ni na maboke belle na bakisi ni. Bile bonso mamle ko sepelisa ye. Pa bo li mbondo bo li kayab. Ba kwako bonzaka. Ba kwako bonzaka ya Davina. Ozwa ko bonzaka. Le quoi bonzio quelque chose, obité boss, madame, la patrona, na oya na sepeli sur les réseaux sociaux. Premio yebité ya. Sila mati. Sila mako ya. Silama. Fana no kimia. Batela nanu place aux arts. Batela na réputation, batela na nous zolo notre tobola, batela ngona, batela ngo penza batela ngo. Paso bato ba ko yibo zolo wana na ko yibo persila la, po ngo sama bo sepelisa ki que ce soit. Pa muto ngo sepelisa wana. Ayebi ki aba sepelisa ki ofelete. Paso a sepelisa ofele retomber baraka mabe. Yo bien ngote. Yo bien ngote so ngo sepelisa tata belle. Yo bien ngote ngo salesi o kuako bonzaka. Oh yaya, to sendeni. To se penza ndeni na likambongo, to se penza ndeni. Na dosion to sendeni. Na likambongo penza. To sendeni. Oh yaya. Luka kimia ko. Luka kimia na moto nyoso. Peto la man liboso na Yahweh. Oh. Sila. Nabi batu boni bela beba na bango. Jini mo ale makenda. Jini mo ale makenda. Ayo kana suto? Na otala, na ayo kana suto ba beba na bel. Jérémy akenda. Ba kana te. Oh yeah, ba kana te. Te sko bela na droit ko beba na batu sena na droite. Te, nous sommes à droit. Je te rappelle. Moutou nyonso a droit ko beba na moutou so esimbité. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne force pas de choses, on ne force pas la personne. Yeah, bato ba kufa na ba poison. Ba l'équipe biso na l'autre côté. Bato ba kufa ka. Ba ningo che ba poison, ba ningo tozana bangoti. C'est toujours nos amis. C'est toujours nos best, mon best French, mon best maman la fille de mon ami de notre mère. Ya ka ba de ba poison. Moi kamana ngai zéro rancune. Ka ba de ba poison. Ba ka shalom na stature nyonso na jalousie dans le cœur, amitié dans la bouche, jalousie dans nos cœurs. Te belle à la droite ou belle à la droite, ce que la sila à la droite. Yo ko c'est ça devient na nini ngo. Rémi, pour na comprendre que mission auto wa si là, comme ça niveau na Rémi, et fait attention, bombo c'est obo sala we ngo sepelisa. Donc on sepelisa no ka na ni belle à propos na et vous ta mouraté. David a produit fabriqué marque et déposé à Binots. C'est tout à fait normal. Moi ça dit bala comme ça mninga moi si. Ya ti ba okansolo ma be pamba. Si ba okansolo ma be pamba ko koumi ça peut soit leki. Ba petit là ba qui réfléchir à la langue. Ba pousser réflexion musika. Et biso to bongo David no yebe kenda bongo a okwako bonzaka. Okwako bonzaka. Obi ke okwako bonzaka kenda bongo. Oh. Pati ça m'a dit sepelisa mutu. Osale c'est likambwango yaya to yebaniko to yebani ya kitoko pe ya bien oyebi to yebani ya kitoko pe ya kitoko oyebi oya ko ya lisusu te na dossier ovana kimia so bona ba bonne relation na camarade Davina sepelisa en privé ko yela biso na réseaux sociaux to c'est analyse à la corps to ko na moura pa na moura zo ba makambo pe bien makambo azoloba ngo penya na bosubasima
na bozindo ya mosikisiki ya likambo yango mpo na sens ta ya na sens ta yoka kolela ya Remi ayala mna nini yoka mambo eza écoutons tolembi bozozonga kaka na sujet mpo bokoloba nini na leta ka makambo tolobaki na 2021 na 2022 na 2023 yango tolobi kaka na 2024 sujet ezaka moko si la belle vie ka bino donc leta elembi ndeti nga kutu boape kusu na drogue fundanga na leta ti mpo na ordonnance ya main levée na ordonnance ya main levée. C'est-à-dire, ceux qui ont senzi, boza ba kizengi, botanga te, famille bota mobima, bo fona makutu na bino ko bozaka mayele te. Ordonnance à main levée ngela sa moni même sujet. Auto le ya sila na belle vie. So ba ko fundela on a l'état. Ezali sone fete, ba ko rejeter en haut. Et vous allez acceptable te. Comme preuve, Davina au fundingat. Est-ce que na yebe ondeni yo Davina donc au funda ngana na yebe ondeni po eza même sujet yango yo ke ko fundela eza sujet nani sila na belle vie ya kwana ba informinga na réinform Davina plaira likamune boy attendez d'abord informinga na réinform quand on pose na mamura na bien Davina plaira o kwa ko bonzaka plaira te yo kolela siko te bébé yo kasi ko bano kangisa bato te kasi ko bano yo kasi to siko ndeni yo faut zela faut passer faut te calmer calmos faut te calmer pourquoi tu t'agites si avant boali kambu non yo ko lombe te ki yo so ye so ko funa na parkende o ko funa bato ndeni o kwa ko bonzaka likambo ngamo en tout cas formé encore nazana ordonnance ya main levée ko bino lo kwa ba bilombe bo continuer bo finga toko finga na désordre toko papana na réseaux sociaux muto ko banga muto ko zala te ko zala guerre mate kite zongi wana zo informer bino wana za automatique toko finga na ndenga liboma toko sasa na ndenga liboma makasi na leta makasi na bambongo wana eza automatique me ngai nakosamba na bino na kombo ya nani ya sila na répété nakosamba na bino na kombo ya sila po famille ya sila ezokozwa makama charge te ngai na sila nazwi makama charge ofingi sila ngai na ye na fingi yo mpo naza membre ya famille ya babakuki soko ofundi nga na ke kosetala davina kobanga te lobi na ozala place ofundi nga na daya na nyonso si baexplike nga lobi na ozala kuna na koya nga ndeko asila na ye oyo bafundi ya fingi ndeko na nga alinga na tika ye mpo yo davina yo oza mwana oyo bima na miliki na mieli ko donc yo mama na ozoki tia kosumba yo mba miele ezokita ezotanga yo nde fo ozala na monopole koya kofinga bato donc yo ti mokolo mama na ozobota yo miliki ezokule le na miele ezobima ale yo basimbo te mpo mwana bima na miliki na miele basimbelo mama te mpo yo bima na miliki na miele ale yo nde mama bato manke respect oyo eza sila okosi Davina okosi okwako bonzaka mais Davina kozaki elombe kaka te bébé se okanisa bato ebele ma chéri se okanisa bato mpenza ebe pa liste eza molai mpo bato batutaki oyo babordi makasi ya bamisi mobali aza malien soki mpe zizanien soki mpe chinois soki mpe soki baposta mbala yango ya yo te siko yo olembi kaka sikoyo yo kolemba sikoyo te bébé yo beki oza elombe ti yo beki oza mpenza yo mpenza oye toche kaka sikoyo olembi te yo kolemba sikoyo te bébé yo kolemba sikoyo te yo fo ya yo il faut ya tomona ke oui Davina elombe sese ye oyo ye penza yo kasi ko lembi yo ko lemba sikote bébé poto to funda muha pa masa mama no na miniature oh yo so na respect ba kolo est-ce qu'on va finir maman non le cause a problème à respect le cause a problème à respect tu ne respectes pas les gens tu ne respectes pas ton mikolo moi na nyo so impoli ba comme ça qui na suka moi na nyo so impoli avec ma grand vers mikolo ba comme ça qui na suka le quoi yo ça impoli ça yidika
madame afundata madame alelate star alelate interdit de pleurer, interdiction de pleurer. Répétez, bandela, continuez dans ben silt. Ngana sire yo, continuez ben silt. Pena rasire le sous. Funda place nyonso zo funda. Kende o funda na babisika nyonso yo yebi bakanga bato. Mengana yo, eza une histoire d'amour. Moni ko sana coach, eza lukuta. Ngana ko za une histoire d'amour pona lato loko elambodi. Likambo munene boye une histoire d'amour. Na makambo moura fausse kit. Moura fausse kit si yo expliquer. Ah te fausse kit. Maté. Tu na belle vie hein. To latte lokola nkembo akote lo ntina hôpital ba tension ekita. To yo poso ina latte lokola nkembo elongwa belle vie koma yo. Na ko latte lokola nkembo Davino ko ndimate o lala nango ko lamkananga. Ok ba pete ok prière we. Milimo ye kwei nana njoto no mura. Pona ko latte ma bébé. Hey. Davina, na ko latte ma bébé o ndimate o sepenanga te. Ngamo. Oko sepelana ngate, niveau na relato lokola nkembo, oko regretter, olobaki nzela il fallait pas na leka. Et lelo pour conclure na pesi pasteur de la foi, raison et puis respect. Parce que ayeba makambo eko ekeni mabe. Yango sukola ni maboko abwaka. Pasteur de la foi pe na dossier nga kokane pe kati. Pourquoi kokate poani pa na dossier yo ekota bondoki, ekota sorcellerie, ekota envoûtement, ekota jalousie, ekota makambo ebele. So makambo ebele ekota wana. Eza dossier oyo so bito landela ngo na mosubasima na mosiki ya likambo. Ba menwa rezebele de bro bombole na pese mbota en passant. Ba menwa lokola baleki na esika, lokola bato mabe baleki na kata esika ngo, yango dossier za molili na molili. Molili. Lokola bandoki bakota. Yo pasa de la fa suko maboko. Pasa de la fa mosala nzambe. Abila tali. Na mona oya kana église ngaka ko sambela lokuta kama boka likolo ka boya ka tata be. Lokuta. Hypocrite ya. Abi ko lokuta. Aka Yesu kolo shiga baba lokuta. Yoka, amboza. Tata. Au pasteur de la foi, le baki batu bako bomana na sujet oyo. Oui. Batu bako kota mabele na sujet oyo. Batu bako kangama na sujet oyo. Azaka na raison. Très raison. Yo Davino leli pour maman no ba kundoli na kundati. Ya onelit, asa mo wait. Moni peto komeli eka na sujet moko e kundi, kundoli ba choc, ba blessure e bombama. Sujet nan. Choc. Ya belle vie. Davina ajoza nango. Na ajoza nango yo Davina okosa chaîne YouTube na to bana ko sala production. Ba Cardozo ba sala production ba lekio na nini. Yo soit disant yo tu millionnaire, soki milliardaire ango. Cardozo ça n'est milliardaire te. On sa ba chaîne de production à se produire. Yo ma casse na uzamu. La moniteur qui milliardaire ango. Na moni ki milliardaire te, na moni ki millionnaire, soki milliardaire na monité au bonigo ya. Na moni ki millionnaire ango to soki ki million, soki ki million bo beta tolo. La moni ango te. Na moni na ngate Davina fimo ya maboke fimo beka normal. Fimo ya maboke likambute ya normal. Bana basanga photo libale ya te. O Davina silama. Kala bezo c'est la bezo benga choko na ba film. Mi sala kasi yo za milliardaire. Yo za na ko ba Delta Force, yo ba ki Delta Force a benga ko la ki tala no lukuta mito mo chibi. Azo ko ça fait Delta Force. Delta Force a landa yo joua wa. Film ni no yo bouger ningisa. O Delta Force oza courage azi maboko na ye kaninga kenaka chema nzaka na ye akomelo Davina cheke ma chérie j'ai apprécié la façon de jouer alors pression na munoko nini na langi nini oyo loba o ekoma kuna na Côte d'Ivoire po ba yoka yo mito boza bata mito na ajo za nango ça la production ça la chaîne YouTube la sur ba capacité ba potentialité na yo bouget na ça pose mito penza Davina mitoman. Mito ya mito penza. Na bien mito. Deto wapi. Deto wa Boyeri Michel. Deto wapi. Beta o wapi. Oya ba amwe. Oya wapi. Oya ba Gou. Oya ba Boyeri.
oya ba fier ya poitrine ko na nastu dento wa pa komi là oh bébé ko ko sa to bo sa ke kire bo sa ko sa kuna bisou bye penza oh ya dento wapi oya ba moins no ya lobby na dossier